Ferregola a mérité titre ya héros national ya rumba congolaise. Parce que voix na faire lelo na passage na France 24 a capé la salaki et comme sujet jusqu'à ce que bato ba comme osenga keno Ferregola salaka sous à côté sous studio te pour enregistrer l'album avant de yemba kaka boye batia on ba site batia on ba plateforme streaming bazana pour savoir na ka original sans accompagnement blo mususu. C'est ça, mais lelo fula na koti ba live na TikTok kuna simbele tabando ko kosa bato sur autotune. Or yemo ol bango liboso ngande perkisera autotune na musique congolaise, mais lelo a comme devant le fait accompli. Faire yo makamozo yo unyoko la zoba oyo zoboyo. Live o saliza ba warrior to ya ba golo. Ya ba warrior. So komba faire na munongonezo ko sila dendene obanga. Ah? Panique bozu ya nini o? Bozu panique ya nini o ko sisa komba faire. 45 000 personnes bazaki connecté na live. Na kangi ba capture na ba capture ba golois. Bazaki na live na capture. Na kangi ba capture ba golois. Bazaki na kacha live. Banda ki kaka faire. Le bongo yo yebi te faire a meladi amba. Oh. Eza problème na yo. So meladi eza problème na yo te. Tant yo ba liaka ve oya bino na yo te. Tant yo ba liaka ve oya bino na sima o lobela ngo te kwani. Mais au moins il fallait abandonner la maille. Amelaka bangi po eza biloko mibali. So oya na lobby kasi faire na fallait abandonner la maille. Au moins il abandonner la maille. Oyo abino baliaka na sima olobela ngo te kaya fera melaka bangi ebiteke bangi ya biloko mibali amubala solo yango melaka bangi po bando mais fallait abandonner ça la live au moins abandonner la maille natali yango te na tina na te kiti ça y est abandonner Fere oza motema mabe lelo nga vraiment les défenseurs na préféré na bimana la ksa mokili. Pourquoi la lobby que faire ça motema mabe? Banda na botami na ajo na komi nango lelo nzembo ya boye c'est la toute première fois na yo kango. Pe na carrière ya faire go la banda musique. Carrière solo na itina ndenga kotika musique kotika soko yemba nzembo ya boye te. Ya gola oyemba ki nzembo ona ide nini, beat nini, image nini ozalaki nango. Lelo yango nzembo o nemte bendanga pembeni na yo na kangi motema na kokite lelo na bimisi vérité na kosenga toyoka nzembo na bagolo ensemble na bagladiator après tozonga awa ozwaki ngai moke obotisi ngai bana osukolinga Fere Gola a condamné biso mibali na ba acte na biso ya gola na kokite na ye epai na yo mais ya gola tina ba fan na bagoloa baza mitema mabe parce que bazo lingate les défenseurs ayo kaka pe musique bien lokola bango nazaki na molili na ye pai na yo boya mbanga maboko mibale nzembo na kokite ona bimisi lango veste na nga ya cher eza na valeur a lopangu na ma campagne pour na respect ya nzembo oyo magena yebi mutu bayembeli te mais nzembo pardon na kokite yango na ye na jet set musique kitoko na voix ya papa Hervé nde miminga boyoka passion na zoyoka na okokate pe na profiter ka na occasion na lekisa vraiment le 4 avril bisoto accord arena musique kitoko boye toyoka A capé la Ferregola salle en France 24 et comme lui makambo jusqu'à ce que fulani ake kosala live na TikTok na Facebook na Instagram na YouTube. Mais motoza na plus ya ba soki combien de millions na ba plateforme wana akoki même pas ko réunir 50 000 personnes na ba plateforme wana bakoma ki 50 te bo alandi na direct eza soni hein? Mais Ferregola tout le monde tant à monaki annonce Ferregola annoncé na 19h annoncé na 20h qui a na 21h30 mais de l'autre côté annoncé que 2 jours avant mais bato bako zela été bako 50 000 te moto azana ba abonné bele tant to sabino ki no ba abonné wana baza ba abonné fictif baza ba abonné ko somba botera tembe o moni bino moko lelo ba vie bazo wana za ba vie ko somba botera tembe tant to ba ki Ferregola za artiste azana ba fanatique baza physique pe baza virtuel bobona katango Ferregola annosaka annoncé biso ki akozana en France 24 1 heure de temps avant mais bato bil baza ki scotché balandi Ferre
Plus loin encore, à Capella a fait la image en France 24. Tout le monde a comme conseillé Ferregola contre la studio de Yemba. Mais de l'autre côté, Fulani ko kidnappé na balavi na TikTok et non. Autotune ezala pona bongisa son, autotune ezala moto sala autotune à part papa Yemba mais non. Tout le monde a Ferregola awa aki na plateau France 24. Na plateau de télévision. Et comme ils autotune da salé autotune toyebi autotune eza pona ko corriger ba fausse note tant moto aza ko yemba. Ba biteke autotune ezo corriger moto tant azoloba na micro. Eza pourtant moto azo yemba. Ba créer ki autotune rien que pona ko sa nini ko bongisa son tant moto azo yemba parce que za na ba fausse note. Or ko lobeza na ba fausse note te. Ko lobeza makambo zo na brick na vona ngane na loba boy. Micro bongisa on le nini. Non mon frère, boti ka rappel okuta. C'est-à-dire que yo monde qui est aux gens perte de vitesse. Ou ya qui construire carré le mensonge. Yo mo oza précurseur autotune le bango. Ngana ne loko mo na fait mo kwa sikara musique congolaise. Ou comme on après quelques années ba bana obetela ngotolo. Mais si qu'on a betela autotune total qui dans le passé ba faire ba mekango ba yinango ba imposer faire gona tango kina ozwa na zembone ya zazu ya checker les pété. Na Caraïbes Afro Caribéen. Tamba pesi basala ki remise ba trophée zoka sous 4 récompenses dans soirée wana. Alors batila ki asala playback na ba autotune wana. Ferregola santa ki mal à l'aise. Mais tellement bozala ki choix ba organisateur azaki na choix teza le na peut-être qui peut concerner cet événement na été. Antima ko faire la autotune wana. Tout le monde peut ba inos be ba ngo sala mais ba yini ango ba mon ki donc ils ont permettre ba ngba se performer parce que ça va technique mususu ya kana sur scène ou ba kisi ngo esimate mais yo logo ça professionnel la danse yo za moto mel biso danse ou tient on avance que os artistes danseurs mais ou nos chanteur yango le l'autre comme ko revixer ba comme ko revixer yo Jago ba to sala di différence grande musique na petite musique ba mona Jago ba lo ndoki mais le logo comme ko mona que no ba fait ba fait comme au kangabino si vous êtes artiste ou solo, vous êtes chanteur solo, ou que vous avez besoin de salaire qui na plateau TVT, il faut la responsable vis-à-vis de actes opposés. Dans actes opposés, c'est la responsable non. Tant que vous avez il faut assumer. Quand il y a des cas pour ganga, bah il y a qui ne bon na fali, na za suki nani non. Ça la musique dans des ya bien, ya propre na tricherité. Donc faire comme au beli sabino mi tout. Baza wangana tant que zo ki iritina falia baza batu moko ba bisibino ki donc ndingu de za nani iriti utaki timbe monde ba dédicacer bo monde ne ba lobeli o monde ba lobeli spiritas tant que sabino utaka timbe dans les années passées tout le monde qui bango ba beta concert ba ti ba rideau ba pierre bango de rideau na ba pierre bazaki des artistes wana motalanda ki bango ba leza yasima kulutu na bango wera son moto na bango suna sima kulutu na bango waze kwa eza ligue na bango basala pour nini ba yebiki bango loko baza na voix te o eko convaincre public mais il faut pas s'attaquer moto na voix bien Ferregola journaliste zaki émis devant Ferregola journaliste ceux qui asanga kisima loba azoyo kalingala te mais journaliste voix oyo nazo yoka boy na couloir ba faire mbele na couloir mbete ngazo betele guitare après émission bon sentir que non Hervé Ferregola c'est un artiste qui a tout pour tout tant que benga bibliothèque to benga ki yaza archivage ya musique boutera tembi Ferregola zo mérité mieux la musique congolaise